Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Bandi ya Yangoyo eloko bomi jani yangoyo eloko bomi jani yangoyo ememaka na poto yangoyo ebomaka bato yangoyo akendeki poto pona yango eloko bomi jani yangoyo Ekoki. Yo oyo ndeko na bino collègue na bino ya Musa Sali. Est-ce que pour la jambe omoni sika tozali atwana etietiele te ndeko nanga mwasi etiti propre nga makila libaka nasi naloba na nzambe ke nga nakotaka makambo bato te avandaka awa na kasavu kootuna ye atangai kombo nani omoni moto tokozalaki totambolaka mpe nakowangani te aza moto nanga toza même idéologie te. On ne joue pas avec les morts. Moto a compris basalaka na ye baje wana te bandeko nango bakosepela te bakosepela te d'ailleurs na moko lobi na ketone na okamwa pourquoi asali ndenge wana epuis na kamwe moto azotinda ye asala mpo nayoki ekoki boye c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un grand artiste à cause de l'eau. Donc, je suis désolé, on a regretté vraiment. On a regretté. Parce que 1% pour voir. Est-ce que nous avons déjà dit c'est pour ça dit. Est-ce que nous avons dit que le président est président et peut s'enveloppe pour 5%? Nous avons vice-président de NTPC. Nous avons 5% et pas 100 francs. Ok, merci pour la nation qui est ici. Moi, je vais vous appeler parce que vous êtes là. Merci, Yana. Merci, Nagina. C'est beauté. Ah, bonjour, bonjour, Maman Lelo. Na olongolana no lunette. Bayebelinga na lunette te. Na longoli lunette. Santé na on d'abord ndeni. Santé bon, nzamba zo sala. Ndenge na za boye na ko loba santé eza bien te nzambe mutazo sala. Ndenge na za boye na kati na ngana za na appareil. Ino bozo pema na motema nga bachanga appareil. Yango ezo permettre ngane na pema ndenge na za boye. Na loba kutu mingi te. Donc soki bozo nga temps en tout cas il faut ezala moins de 15. Pour ceux qui batterie sileli ngaya wa donc okele na ngani yango wana. Umoni kutu même misu ba otu coopérer nga kutu misu. Ah bon? Vendredi. Donc nazawa à part motema ba opérer deux fois ba otu opérer nga lisusu misu. Donc problème na ngaya wana donc. Merci beaucoup Yandimo Sidomona qui va vidéo et tambola qui na TikTok. En tout cas, ezalaki pas si mingi va déplorer. D'abord toni to tuna nano pona yo Jani Fay azalaki nani? Jani Fay amuninga nanga to tournane ba théâtre mingi donc ndeko nanga quoi. Au moins to va passer parfois 3 jours, 2 jours ensemble. Nous tourner na ba Jani. J'espère bozala ba sketch mingi eza to va tourner na Jani. To ba pesa nano un ani producteur Kanda. Soki ba lobby action. Soki Jani mutazana na plateau. Soki nga na koti na ye nanga to bandika kotseka. Soki nga munaza na plateau ya koti to ndo tseka. Ko ba ndo comprendre to tseka kanini. To tseka kanini. Donc nga na ye to tikala ko swana te, to tikala ko wela eloko te, to ba mpela to zo tseka kaka. Ba to ndo comprendre. Papa ntsaka na aza vivant, aza témoin, ako témoigner. Vraiment, nangana Jani azande konde même la zone Afrique du Sud abenga kinga boni herba après opération to solo laki to na ba ans ko ya hôtel ngana ndako amemela biloko même na ba comédien no sapoto na problème na mutu vraiment et cela nga passe même ndenge ngala omoni na landaka mingi nini te madame mutaya ko lakisanga tala ba lobi boye ya papa nono ta ba lobi pona Jani boye ta mwasi boye ta mwasi donc to découvrir
makambo nyonso na oyo bato ya poto bazosala omoni ndenge eyaki etali tikonga nafandi na ndako po tokende kaka na mokuse garçon moko atekaka dendo pembeni na nga zwa radio aza mongala zwa radio ya kotya wana banzembo bando beta ya liboso ebeti nga nayebi eske bino mbalotombo te tutatindi bino po tunafingaki mbalotombo nga bikosaka nanga te batie nzembo yango nazoresone ndenge tozalaki na baninga na biso siko baye kotya ya nini eloko ebo yango oyo naye koresone jani bandakosala bamakambo na scène nga na banda obina yango oyo omo soko te boye oyo eza ondire point d'interrogatoire moto atie moto akocontinue phrase na ye na ndenge na ye donc natiaki point te mais naye comprendre te nga kutu nayebi moto apiblie yango te ezalaki te émission te donc zwi na telefone na nga kutu oyebi lelo na bana basekana nga nayebi kaka kobenga na koyamba na ba TikTok na ba biloko wana nayebi te garçon moko aza wana lobi au président azwi papa azwi sanga nada zango ngabi nada ngo nani ajwaka boye ngabi asali nini apublier ngabi apublier nini ndenge garçon na filmaki yo yemta kotaki wana TikTok ye kutu nga nayebi na donc makambo TikTok nga nayebaka ngo kutu na mitoto motali nazalaka na nga te kaka bataka kaka bato bayebisa nga bato moni ye bapesi kuna nde nzoka nga na bandaka osalana nde nazolela ndeko na nga na ndenge ya comédie bamusicien basalaka moto akufi bazwi orchestre batie wana bazobeta bato bazobina tomona yango meme baorchestre na biso basuku ya bantandu moto akufi pa batie minini bazwi nga mpe nayebi nalela nakanisa ndeko na nga nakenda pote yango nde tozosala na jani donc eza na bateste mosusu kutu soki balakisi babiloko babombaka okomonaka to banda koseka kaka koseka donc na eloko te mais na oyoki esali mpasi vraiment yango nasengi boye naza mutu naza na bana naza baniese naza banini famille ya jani eza famille na nga mama wana aza mama na nga nasengi bolimbisi ngai oyo ya ndimosi nasengi bino bolimbi nafukami mpo bomona ke naza nani oko te nafukami nzambe azomona nazalaki na eloko moko te ke nazosola jani nga moko naza awa kutu jani ake avant nga mnaninga nakende avant nga ndenge naza boye lelo nga nakufa na lelo bafakiri bafuta eza na fakiri bafuta nanu te o bareambumaki ngai nasala 4 jours nakoma nga nafufaki ndenge naza boye naza na appareil moto akotikala awa na mokili aza te biso nyonso tokokende lelo eza tour ya jani lobi parfait kozala yanga lobi kuna kozala ya mututele donc nga naza na problème te mama bolimbisanga naa na problème na mutu te naa na problème na jani te famille jani te peuple congolais nyonso ole tofe vraiment tokanisa makambo ebele toza nango oyo barwandais bazoboma biso donc omoni kaka image oyo nga na tie boye yango sikoyo ekomi problème na bino vraiment bacomédie nyonso nasengi bolimbisi naa na problème na jani te jour ebembe koya soki naza te peut-être na te po naza na pile eza rechargeable fo bakende barecharge ngango nde naza boye po soki kati na kati donc nga ndenge naza boye nayebi ngonga te nayebi te ntango te ekoyelanga mpe na minito nakei liwo ezalama mpona motu nyonso nakoseka jani te bajani basutena ngai naza na hôpital babenga ngai bakapoto bakotisa mpona ngai mpona maladi na ngai oyo nde nalingai nakufa liboso me nzambe asungi nga nakoseka motu te opera biso 8 personnes 7 bakufa natikala nga moko nga nakulala na babibembe boye nakoseka jani mpona nini mpona mosala nini nasali nini oyo ayebi kalinga yanga te bobanda kopiblie kala yani motakufi nasala bino nini naniaka na ndenge na ngai
naza na problème na mwa kikuku na ngai ina cheveux ezala kutu ba fenêtre na problème na mutu te biloko kati ndenge mama o Denise amemaka nga apesaka nga mbongo eloko te na yebi bino vérité asalaka tu basalanga apesanga basoin apesaka nga eloko te telo kanisi gouvernement après pate ezanga eloko te naza zero naza na eloko te lelo famille nanga nde esutenaka ngai liwe koya lelo nakokufa nakoseka jani mpona nini tinanga mpona nini boloba papa mpona nini bovaa bavorie bozapela eloko te bokosenganga mpona nini Yendi Moshi, ça fait très mal, Naïbi, qui douleur pose en anglais pour un Jani, Tomoni, pardon, et comme je crois, comme la famille, et ça, biso, on peut toujours guitare sur la famille. Alors, évitez Yendi Moshi, qui animé dans quel esprit, il y a ça la vidéo, la bande comme je plus loin dans les commentaires, Babi, Yendi Moshi, mais là qui m'a ça. Ami soit lobby, bande comme lobby, n'a pas sorti, nous surtout pour le Koloba. Évitez Yendi Moshi, qui animé dans quel esprit, Naya, vidéo. Peut-être nakomela mai nayebi ndenge bamelaka nini te masanga te namelaka eloko moko te nayebi soki kaka yari batie nzembo wana nafandaki yanga moko raisonnement kaka eye boye nzembo wana ya mabele lisi yo moko soki batie yango mpe ata ndenge oza wana okobouge yango ebanda kobouge nga docteur ayebisaki nga makambo akosilika eza te nga ndenge naza wana naza motu nazalaka na esengo dongo na nini nakanda te donc eloko moko te ngunge esaki nga te kaka ndenge eyaka kaka boye meme nga moko bazoya kolakisa nga ezolekela nga donc na eloko te nazala na ide moko kutu eloko moko te nini te o naloba boye o nakotyola ebembe te janini liboso. Mais par rapport à la réaction à la famille de Kofal, il y a des passes à moi, des passes à Yana, il y a des gens bien que la comédie, bah, qui fait plus loin, il y a un mouton qui peut mettre des gens réaction peut-être à mon comme m'a dit. Oui, ça va on surtout balé qui a Janify, oh, balé qui a Janify, baza, balé qui nangai. Ndenge bazwaka Jani, ndenge bazwaka ngai. Naza yana bango. Na fait bolimbisi, soki bomona ya mabe na yebi bien que et vous la passe. Maintenant, la salle est dans la comédie, mais on va jouer un exemple de réalité. C'est la réalité. Pour la vérité, et l'autre, et Bomi, et Jani, là, ma mécanicien, c'est le biboye. Biso, tout ça, Batamikema. Ce que lundi, même, Nani, Chatoula, à Lobakiango. Vous n'avez pas de docteur, ça la même jour. Même dans la Zaba, non, on a la carte. On a tambola na zola na ba médecin ba yebi donc famille bande kwa Jani bana Jani donc bino nyoso nga papa na bino na sengi bolimbisi et puis jour de bende goya na kozala wana on a problème na nini te kozala na Jani te kozala problème na nini te eza famille na zana bana on ne sait jamais nana ndima ike mwana emene ya robala na mwana ya jibe lelo basa bobo kilo mwana ngala zana bana basi jana zana bana mibati bako bana na pe donc ko ma famille ka pona babiloko ya pawa pamba oyo etali nini esui nani ekoti na motema na el passe yaka oui mais tout totali bien problème eza bito ba africain problème eza te to bomba ka moto eloko eza te ngayo na tengi do limbisi problème eza te ba comédie nyonso o bazange eloko ko sala balingi bayeba na boyeba na kombo na ngati pardon. La scène de nos lignes ici. Nous gagnons, ce que nous avons les ateliers sifflés, au bandit au bêta, au tambola. Au bien la télé vu des arts, aussi balle, au combien pour la bêta tennis. Parce qu'on fait une équipe nationale. Ah, pas fan. Vous à la calme, vous à la calme. Vous avez besoin de la scène, la scène à repos, l'ande qu'on a dit non. Faut que c'est là. Faut beaucoup de Tanzambé, oh les autres qui n'a pas loba. Vous besoin de mon anga. Nazari mutu na euro na ebite soki mbenseke soki nini soki balaba memanga pe na kikwit na ebite vraiment métropole bon métropole na kikwit nyo teza mabele yo kalise ko métropole ko sala nini pe ba bosa ni voilà ya non ni y a une question moko par rapport à mort pe ndeko na yo chaka kongo tono za ne pe awa c'est oxygène awa et puis souvent c'est beaucoup outil d'ailleurs la démarche. On est besoin de en oxygène, tout va dire
maman il te mérite au kabani nga tiki bino nga na kelanga peut-être. Alors mo ya Chaka Congo interpellé au nini yo bandi maladie liboso Chaka bandi na sima Chaka Congo akeye atiki yo. Est-ce que tu tempère oleka pour mon famille pour mon mako pour mon bakoko oyo yo banda ko mon pembe na Chaka Congo na oyebisa yo nga nazalaki na médecin de nuit. OK. Na médecin de nuit nga na botama le 25 décembre. OK. Je m'en ai ngia mo. Ba Chaka Congo abengi nga le 24. OK. Yandi mo soza wapi? Nga na hôpital. OK. Na boy koyebisa yeke naza na hôpital na banda ko boya ko publier. OK. Na yebisa naza na ndako. Abi non eza na mokonzi moko aza na besoin na yo po apesa yo biloko abonane. OK. Na yoki ka biloko abonane na changer biloko. Abi non leka na ndako zwa Noeli. OK. Bozwa après wana nde boya akolakisa place naza. Chaka Congo alongwe na ndako na ye. Ayeti na ndako azwi mwana na ngai. Bamatike pa mokonzi wana. OK. Mwana zonina gato ya mpiogi. O ba ya minene o ya nini te. Ya miselekete te. Ya miselekete. Oyo penza ba bongo. OK. Carton moko, bidon mafuta ya 25 litres. Sac à loso, carton makayab, d'épices. Bakomi, alibi oza wapi? Na ayebisi ye, wana na ayebisi nga tika nanu mwana, atiki mwana na biloko na nini? Ndako. Na ndako. Na ayebisi mwana nga be sinale na mayele place nazali. Okay. Nsoka place akendeki bazalaki na Redi, bazalaki na Blaise Bula, okay. Bodo azalaki wana na Chaka Congo. Na Tongo. Ezalaki samedi. Okay. Mokonzi wana lobi bokendo tala yani mosi na moni tala lobi azobela azana hôpital. Abi bokendo bokutana na ye bokende délégation yo botuna yani mosi botuna yani mosi problème botola na ba médecin. Ezo senga nini nga naza capable na évacuer. Okay. Chaka Congo aye nga na mbetu na Redi na Bodo na Blaise Bula. Problème nini labi non banda na utaki na koyaki banda na kikwit de na zawa donc nazo comprendre te bakisi pe bazokati bazopesa na lisuko non comprendre te soki nini basali bango 4 wana batemo na médecin directeur ya médecin de nuit. Okay. Batuni ye balobi problème ya yandi mosi eza nini médecin de bayebisi bango balobi non problème ya yandi mosi vraiment eza côté ya fondation Mama Denise. Okay. Balobi non toza prêt lobi bamema ye baévacuer ye lobi non via totuna mbala moko Chaka Congo bakoye na médecin babengi côté ya Mama Denise na fondation batuni bango ono toza toboni délégation ya baartiste baye mpona balingi baye basituation ya nini nde baye koyebisa bango ke ndenge eza boye lelo eza samedi lobi dimanche na 8h avion ezouta Afrique du Sud ezoya kozwa yandi mosi. Okay. Na ndenge bazonga bazongi bakomaki kutuna nzela te na rappele bango nga na lobi bon na uto ozwa nouvelle ndoka bango déjà bayebisa bango ke lobi nazokende morale bandi ozonga. Okay. À Chaka Congo bakeye kibomonaki baevakiaki nga na komi na Afrique du Sud. Après 2 jours grand frère atindeli nga image ya Chaka Congo na hôpital. Okay. Kani nzambe eloko te yeba na kota hôpital le 16 baevakiaki nga le 7 azalaka ata na 100 francs te biloko oyo Chaka Congo asalaki ke aide mwana na ngai yango batikala kolia na ndako. Chaka Congo abikisanga na makambo ebele yo moko yebi nazalaki sérieusement malade bafundanga azotikanga te azokende nanga ti na parti nakasabu wine donc Chaka Congo
ndenge balobi babiloko mosusu omoni bato bafongisione bakwetaki yango kaka ndenge tokayeba makambo ya bajanyo bato bafongisione bakota boyeboye nga na Chaka Congo nakotikala kobosana ye te lelo soki mpe ngai naza vivant grâce ya artiste en danger to azalaka biloko mosusu mo tozalaka tozobomba mais ye mwana bato abanda kobimisa yango yango omoni ebanda kosotali bana oyo atiki visite na yo nga naloba nga nakokende jour ya nakokende jour ya koexpose na sokatener epuis naketi na cimetière naboya kokende oyo moko yebi naboya nanga bamission naboya kokende kuna mpo bajournaliste bayaka naboya baquestion nalinga biloko wana te. Mais est-ce que pardon bosengana na Chaka Congo pardon oyo ya Ndimosi asenga ndeko na Chaka Congo oyo pe Chaka Congo asenga ya Ndimosi est-ce que ezalaka sincère osenga pena pardon nzamba mona ezalaki sincère ye asenganga nasenga même na nini naza na koma nasenga bato tout pardon nasenga pardon même Chaka Congo na ezonga après kosala émission na belombe baprésident makulu Chaka Congo ayakaki na ndako toyambana apart wana baplace mosusu abenganga parfois nake bapetinga 2500 soki Chaka Congo azalaki motu mabe elasalaka yango te soki pardon na ngai ekotaki ye te elasalaka yango te akoma kobenganga partout ozawa mwana mama jour mosusu manifestation moko ezalaki na Victoire babengisaki président Masumu banani fale président Masumu asala discours toke kuna président Masumu akoma retard nga nazalaki wana tozalaki na babodo na mene nabenganga nga nasala avec président bacomédien nga nabima nasala discours oui nga nasala discours sa kosala remise de prise na président Masumu nga nasala discours kosala te sikotobenga président bacomédien yeni mo Chaka Congo Chaka Congo makambo azondukela nga oyo ndenge Chaka Congo akuti wana na mutu na ye président bacomédien eza ngai atikala kotanga yango moni bolimo ne vraiment nzambe ayambango atia ye pembeni na baange nzambe kolanda te nyonso bazoloba mpo na Chaka Congo aeda biso kolia mbongo eza problème ya Chaka Congo mutabandi yango te ebele balia mbongo eza kota même na politique tozomona ngo bato balia bambongo vraiment limbisa ye nzambe limbisa Chaka Congo yango nazolingana na mwana na ye mpona nini ebembe ezowumela to evacuer tokunda akende opema na ye na boboto vraiment eloko nasengi yango wana mwana na ngai kokunda mutu il faut pas konduka ba midi 14 tokunda Chaka Congo makambo eleka. Ok, merci beaucoup. J'espère que ta ebele zate alobi photo zo moins de 15 minutes ya motuya ezalaki oya sali asengi pardon à s'excuser wana nde ezalaki yango nde o to yaki vraiment kolukela ye. J'espère que boyambi bolimbisi na ye famille pe Chaka Congo boyoki oyo papa alobi yandi musa boyaka shuka ko bima pona ko éviter moi bato internet ba ba titre et lukele sur problème ye aza mutu azolanda nanu ba soin mais mikolo na moni OK contrôle te ozana no na avril pona kende mars yango ezosila normalement na invitation batiaki le 5 docteur azozelanga omone problème Afrique du Sud eza soki bokomi kuna le 5 comme tokende na interprète non émission te problème eza bataka robot tel exemple 8h juste robot azozela yo ye mutu ozolanda robot ki place ozokota te pas docteur soki robot wana bafutela ye mbongo yana ozosenga badese na nga moto oyo afandeli yango alibere yango mpona kende akende aza mutu budget yebi baministre baza wana bazosigne lisusu na nini te ezosenga kaka ye moko président apesa ordre ou bien directeur de cabinet yango toki ya kolanda mpe émission mpo président alandaka na ye président afati beton dossier na nga ekangami kuna mwana kina tolotolo ya beton libere nga dossier nakende
Maman Denise a salaki ya ye ya louer avion on a kende mais oyo senga kaka na kende na avion normal vraiment bana kim nyoto mbote yani mo siyeyo o bazo publier même lelo ba publier tout que na coupe lu wat ya bonzo ni tenga na coupe c'est ce qui actually put et c'est que non on appelle niveau de la licho et c'est que soki pas na chori na Choli Pierrot. Et c'est que tu as filmé, mais c'est comme Pierrot. Na bobu kelanga to lobela pe loko. Na moni nanga na mutali yango te na moni liste ya bato bazo kindo zwa ebende. Babosani 3 personnes. Babosani nani? Babosani Bilibili, babosani Bilali. Bilali bachaye. 3 personnes moko nani? Gao pa tenena. Gao. Liste wa bimeli wa Pierrot. Yo mona hote. Na moni hote. Mais sobe ça qui est sobe na major bisadi. Liste ya 2 personnes ba kei. Yo siko ba ça soba bilibili. Bon. Il reçoit ezo même soba ngambo. Yango yo. Média ko. Yo même soba ngambo ya non. Siko ndeko nanga. Na comédien. Na ko comédien. Mama Anne Mbula to pesi yo ba mbote mingi. Mama Anne Mbula penza abengi na butu alobi ye ni clete na ngai yebisa papa ndi mosi ngana bande ko sambela mingi pona ye atika makambo eselinga passe en tout cas Mama Anne Mbula ya bandai Mama Anne Mbula donc yana ndenga mabe musala nzambe donc le côté maman et le côté kocolate na ko sekana ya kala même na hôpital ba docteur ba na kama bazo opérer na zo seka ba mais moto bakuita atala bakuita merci voilà que Gérard metandenga koma baba twabanda ko lobono est-ce que yann moto muto budget baba ba muto budget vraiment na ko yann moto budget kala ba muto budget au moins na kufeli levé à 17 ans donc veuillez zalobi et zalangirengiri enterrement et ça samedi yani mos azan papa là ande ko là et ben to sakana yeto lia kana vraiment ça mala mingi na ko senga ke bo soutenir yani mosi to songa ngana ye musala merci beaucoup yo Gérard ok et ça même malamu na za préparer 37 ans il y a oxygène yani mosi pa yebi to sala boya boya na problème kindi na après pam et moi merci beaucoup JJ omoni mutu nao JJ Muyamba omoni mutu nayo abi mutu bujate déjà la biso à David Sala en tout cas ba continuera nyonso antenne A j'espère que bo lobaki ya dimosi yeyo mwana mama ndenge moka lobaka honorable Eliezer Ntambo aloba il peut pas se payer été j'espère que honorable oza mutabatu vraiment na yo na kalonji nazo lukabino honorable nana besoin ko kutana honorable Eliezer double brassard parce que là yo ko de pardon kamera badikala honorable Eliezer Ntambo mutu na oyeyo yandi mosi honorable Guy Kalonji, honorable Nicolas Wemankoy, Nangalema, en tout cas, Bambote Mingi, et pourquoi pas honorable Van Walesa, pour un salaire qui geste mon aîné, il y a aucune rota la famille à Djani, to Bosanité Bambote P, na Fofana, Ove, Azala qui wana accompagné Kibiso, Yann Dimosi, to comme Yabiso na Souka Poto Tikayo, pour Talaka Santé, pour l'Oxao Mingi, et Zapeza Malamute, mais bateau bazan pour soutenir, il y a un numéro, numéro 089 donc plus 243 89 52 52 640 081 88 085 18 yango na bo soutenir nazaka malade bo soutenir oh ba fan na yo yebisa baone ba fan ya elembo kufa elembo kufa te elembo ezali omoni leader yemoko omoni biso kuto sa bien est-ce que ba tout puissant que j'ai ça là tout bon que de nous c'est pour faire donc là viva et pour faire victoire et pour faire bon victoire d'autres de kana yango na d'autres de kana bala wana la de zakata ngamo wote oni ni kupi elimbuza mais borte tsenyoso presque
cadavre. Donc bafan na yo bafan bozala calme naza bato bazopublie bobenganga chaque fois non tomone fupi awana yambi o président balobi okufi ngabe ngam nazolotola na yo soki nakufaka mbe na yambi yo te bolandaka biloko wana te Pas dessin animé. L'inconfamable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabino Nyoso Obozo qui va Hollanda Biso. Merci na Mondimi Nabino pe chef Kande. Chef Kande. Bino tout. Nana. Beni Malouba. Pasteur Gilles Bumba. Pasteur Gilles Bumba. Bino tout. Vraiment. L'antenne Walanda Funanga, vraiment, merci beaucoup, merci à Yves Pan, de Yamba qui prend la bino, Yendi Mosi, Boyoki, et le Selfie. Oh. Hein? Selfie Zoulen. Alors moi c'est. Voilà maman waza makambo. Merci. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.